Guerre des religions, manaka nabiso nabino et santu tokolobaka tango iswete mituna inazina mokilite na koluka yango onte ya makomi et santu et ali bongo kili onte ya Congo démocratique nabiso ko bana bongo na bekuli konzi ya ekolo tope alinéa premier article premier na yango et lobi nabiso ete ekolo ibongo laïque li koloba laïcité yango et kosangisa biso na babonzambe kili bayi Bouddha bayi musulman okobiki lepe kuna na ngambo esusu bayi kankar bazali okati yango ba Lions Club bezali ba fois bayi bazali okobiki lape ba ainie pela moko ba kimbangu onte ya ekolo Congo démocratique na biso na bino yango moye ezalisa manaka to bongo guerre de religion ekosangisa ka bayi ba Kristu elongo na ba musulman ekosangisa ka ba bouddhiste elongo na ba franc-maçon ekosangisa ka bandika bato na bato na babonzambe na bango po nini te bayi kimbangu honte ya yo na ngai ndeko na kati ya ndako kulutu soki pe ya yo manaka to pe bonzambe ozali na yango to yebi yango to tangi yango awate oyi kobenga biso na lokole memotiami osetando eke na yo to numéro affiché na barre ya écran na yo na bayeba kwa maka na ebosono ya emoneli to pe miso to benga bongo bandekoloso aveugle to kolobaka libungu tulu tuku mwambe na moko tuku libwa na mitano tuku mitano bakisa mokama minei na zomi na mitano eli koloba 081 95 50 415. Mama likambo ya mokolo molelo ezali motune tuna kibiso na bino epai na mikili ya Benin bozali kuna bandeko na ngai boyi mike ya kuanda biso bandeko na Mali pe bandeko na Burkina Faso to bosonite bandeko iso ya Genève ya Paris pe epai totuni motuna si réellement le paradis et l'enfer existent yango de sujet na biso motune tunami paradiso pelifelo ya solo ezalaka to pe ezalaka te. Tina na yango to yambi bongo maître Eglodi moko ya ba ainie et ya kwami bongo na lobotata na biso to pesi bongo Los Temos maloba na bandeko ba kamati biso moko moyo. OK, to pesi libota nyonso ya hors des ainie mote partout bozali mboza toujours branché na chaîne oyo pona kozoba information et puis to panda sango ya ba ancêtre cosmique. Ezali esengo na biso ko eba bozali bongo mike ya bolandi bongo manaka moye onti etando ya haut-parleur et télévision na bolboko ya bongo na biso to bongo na pasteur Eli moko ya communauté meke oye kamanga bongo na porte se face matudi mamona to pesi bongo shalom pasteur. Shalom de Kosoni et tozo pesa mbote na bandeko nyonso yo tongo poko abutumo bazolemba te kolanda émission oyo oyo bazolembaka te kobenga pona ko encourageaka émission oyo ebengami na kombo ya guerre de religion to pe simbote na ba Kristo nyonso pe bandeko nyonso atako lelo nanu bandimeli Yesu te na motema kasi bazali na kati ya manaka pe mabongisi na Nzambe po ete lobi baya ko rejoindre biso lokola ba na Nzambe po elongo tozela bozongi ankolo na biso Yesu Masia matondo. Ezali esengo bakulutu na ngai tokoti okati ya bokaboli manaka pe masolo moyango tokopesa mbote pe mbianga mayela mwingwi elongo na ndeko diru elongo na makarmelia fura kuna na kati ya mobanse boni ndeko Julia Sindani pe Albert Kilebu Frida Masengu bozala bongo miki kokomela biso na lokole memotiami osetando eke na bino to numéro affiché na barre ya écran na bino mbote na badekoso bako ingela kati ya manaka ba stagiaire iso ya haut-parleur télévision bali lisanga longo na biso isha maestro elongo na ndeko Elohim bakwami na nzela ya mabende pona ko ingela ontia bandako na biso toko bande pa ya pasteur Eli motuna ezali mokolo moyelo soki solo paradiso pelifelo ekozalaka pe kozalisa maka ontia bomo ya bato bia nunga bolia yo. OK, mais les sites pe matondo mingi ndeko Soni solo tozondi misa na bandeko banso bazolanda biso na ekolo Congo pe na libanda ya Congo ete solo lifelo o to bengi na français enfer pe paradiso oyo ezali paradis pe lola solo ezali sami pe ekozala mpona nini mpo ete tozondi mayango lobami na kati ya makomi na kati ya maloba na Nzambe esika kani oyo Biblia ezondi misabiso ete ya solo paradiso pe lifelo ekozala mpona nini mpo ete
mokili oyo biso tozobika lelo na bandi tokoki kotanga yango déjà soki okopesa biso nzela tozobanda na ino na ebandele makambo nyonso tokozwa mokanda ya bayebelo oyo tobengi na français Hébreu chapitre 11 na verset 3 na yango makomi ezoloba ete c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et bandela makambo nyonso eza na esika wana balobi ete mokili oyo esika tozali esalami na biloko emonanaka te bongo mpona kondima yango na ino ezosenga kondima bongo komona ete bato ebele likambo na bango ya solo ezali penza te koyeba paradiso soki ezali to ezali te mais likambo na bango ya liboso ezala na kondima po ete moto oyo aza na kondima solo akotia confiance na maloba na nzambe oyo elobi ete paradiso mpe lifele kozala kasi soki moto aza na kondima te okomona ete nyonso tokoloba akososola yango malamu te yango wana moboko ya makambo nyonso Hébreu ezolesa biso ete eza na bakondima kondima nde ezosala ete toyeba ete mokili esalamaki epai na nzambe bongo nzambe mokili ya mokili alobi ete mokili eza na esuka na yango ndenge tokoyeba na komona na kati na émission na biso ya lelo totondi yo botondi maître Glody to na ngambo na bino na ordre des aïniens bakondimisa biso paradis et enfer existent ou pas? Ok, merci. Par rapport à sujet paradis et enfer, je serai un peu brutal parce que Namoni déjà, pasteur a touché déjà Bible. Batoubalanda biso na première émission. Dans le bagage au mot bewana. Mais dans le bon peut être na souka. Nga na ozwaka Bible. Na Ecclésias chapitre 1er le verset 4e. Babi Bible eza maloba nzambe, mama nzambe gozala jamais détourné ou bien tout consort. Ecclésias 1er 4 dit une génération s'en va, une génération vient, mais la terre subsiste pour toujours. Je crois que les téléspectateurs sont là, peuvent lire ça à la maison. Bango va répondre déjà. Si la Bible est la parole de Dieu, pourtant la parole de Dieu dit que non, les générations m'ont dit depuis Moussou Segoya. Maintenant, quand on parle de l'enfer, on voulait dire quoi? Parce que nous sommes là dans la Bible. On a défendu dans le but de l'autre, dans un contexte de la Bible à Simbi. Deuxième écriture. Dans un livre, il y a Psaume. Psaume 37, le verset 29 dit les justes passeront la terre, posséderont la terre, et sur elle, ils résideront pour toujours. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Là, c'est la Bible toujours. Dernière écriture, c'est par rapport à l'enfer. Parce que vous avez posé des questions par rapport à l'enfer. Avant qu'on fasse la démarche, j'ai appelé ça 3 écritures. Jérémie chapitre 7, le verset 31. Le Bible. Ils ont bâti les hauts de Tophet, qui est dans la vallée de la fils de Hinnom. En hébreu, Hinnom signifie gain, c'est-à-dire gain, Hinnom, l'enfer, tout ça. Pour brûler leurs fils et filles, chose que j'avais pas ordonnée et qui ne m'était pas passé au cœur. Là, c'est Dieu qui parle à Israël. Que non, baseli kanisa kotumbaka bana na bango. Nzamba lobi natika la ko kanisa ngote na motema. Donc cette écriture montre que l'enfer, c'est l'idée des gens, des hommes hein, qui ont créé ça. Donc la Bible elle-même, la Bible na bango et le but déjà que non, nzamba azoka moi na makambo e mataki ngaite. Mais ndenge ni bango bakomi kotumba bato. Mais non mitune retournement qui a créé l'enfer. Parce que tout le monde, les autres qui ont fait tout ça pour n'ani pour toto sinzambete. L'issoume où tu as pas Satan. Maintenant, qui a créé Satan? Dieu. Dieu lui-même, il a pris son corps soi-disant pour mettre fin au Satan. Mais aujourd'hui, le Satan là, il est toujours là. Depuis biso tozala bana ti to kolto bunzaka Satan. Satan ti le loza to éviter. Allez kinza na makasu pas. C'est-à-dire l'enfer là au bas au loba. Qui est l'auteur de l'enfer? Parce que ici la Bible montre que c'est le diable hein, qui est l'auteur. Non, le batunde mbasala qui enfer nzambe pété. Donc là déjà, c'est juste une introduction par rapport à l'introduction de Pasteur Asali. Ezali makanisi pebo moto ya boyebi okati na biso na bino kulutu na kati ya ndako kwa na biso mama kulutu pe moninga na ngai na mokiliso ekamata miyo na boto siso
pesa biso makanisi mayo na katikati ya kobana na lokoyemo emotiami osetandoke na bino Pasteur Eli. OK, merci. Nazo sepela mingi poete ndekwa azo sela mingi Biblia kasi ndenge tolobaki la fois passée te balobaka na lingala kwanga tikela bateke poete bangonde bayebi sekele yango malamu bongo makambo ebele oyo bandeko bazozwa conclusion tope bazokanga liboke malamu batika kango ya kofungwa mapo aluka bososoli baluka basosoli se poete ndeko azana mwa ba confusion ebele na makambo uti kotanga ya solo balobi ete génération moko ezoleka mosusu ezoya mabele kozala ya solo wana na longisi ndeko tango azoloba ete na lobela na likama mabele alobeli soki tozotanga na makomi na Nzambe na Apocalypse chapitre 20 verset 11 olobi puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Bon, sotangi na chapitre 21 quand Apocalypse, na verset babi, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ya on a le biete na likambo o etali Biblia solo ndeko azokana ba conclusion te noki mpoete ezali na ba mo ba confusion ebele. Mabele oyo Biblia ezolobela awa elobeli mabele mibale. Ba le biete na mabele oyo ekokima ekolima liboso na Nzambe pe na mabele ya sika o Nzamba kosala. Kasi okomona ete na kati ya bisakoli mingi na Biblia batu ebele bazalaki na bososoli wana te ya kosala bokesenisi ya mabele ya liboso oyo lelo etondi na masumu o Nzamba kolongola na mabele ya sika o esika Nzamba kosala ete bayenge beni oyo atangi bayeba na kokonza bongo kolobela vale ya Inon wana nde esika onde kwa sosoli malamu te mpo ete na Inon bazolobela wana eza na Israele na mabele na Israele okomona ete na Jerusalem yambo ete okota ezalaki na ebandeli na vale wana oyo azotanga na kombo esiko bando kende kotumba bato wana eza juste image ya kombo wana nde Yesu azwaki pona kolakisa oyo azoloba na mukanda ya Matthieu chapitre 25 ete na mokolo na suka ya kokabola ekozana ba oyo bakokende na paradiso na bisika ya malamu pe ekozana ba oyo bakokende na moto azwi elilingi ya vale ya Inon pona bato basosola ete eza na mokolo oyo esambiso na Nzambe koya na mokili pona kokabola bato batamboli malamu te pe ba oyo batamboli malamu kolandisama maloba na Nzambe tozolobela oyo nde siko na lingaki ndeko azala penza na confusion te na makambo na mibale ya solo bayenge beni bakozana na mabele kasi mabele nini po ete mabele tozali elakelama mabe uta lisumu ebandaki banda makila liboso etanga na mokili na Kaina na Abele kino lelo oyo makile ezotanga butu moyo ndenge tozolanda na ba information oyo ekozana ntango Nzamba kosambisa mokili pe mabele oyo na etoko balobi ete tango Nzamba avandi na ngwende na ye na trône blanc le ciel la terre s'enfuir ekimi liboso na ye bongo tango esambisa le salami il a fallu ete Nzamba etia mabele ya sika pe likolo ya sika esika oyo kotikala libela na libela ndenge ndi kwatangaki wana toyepa ina yo maître Glody. OK, na olinga d'abord na signaler pasteur à l'informer. Moi aussi, j'étais pasteur consacré. Merci. Parce que pourquoi tu as la Bible, la Bible qui est là, je crois que les téléspectateurs au Hollande bayebi parce que l'église c'est une grande église, je ne sais pas leur église. Et place où j'étais consacré. Bato bayebi nga bayebi. Si aujourd'hui je parle comme ça, il y a une vérité. Je ne peux pas trahir la vérité à cause d'une pensée coloniale. Donc, en quelque sorte, en réalité, ça n'existe pas. Si on veut être clair, il n'y a pas l'enfer et puis il n'y a pas le paradis. Donc, c'est-à-dire, toute forme de choses qu'on appelle l'enfer et paradis, c'est une illustration ou bien c'est une prison mentale qu'on a donnée aux Africains pour que les Africains en a peur. Il y a Makamusu parce que sotali cause ali fait lona lola et à Satan. Les gens c'est bien si les téléspectateurs sont concentrés peuvent comprendre. Tokendara ba église cible Satan. Maintenant cible Satan. Pourquoi Satan? Parce que Satan a tout ça qui nous a mis ba chrétien baza conscient. Yo Satan salon. Si on peut parler juste
Au bout du Satan, Satan à Saloni. Mais on vous a prêché, il faut avoir l'amour, non? Le diable là que vous combattez jour et nuit, il n'a jamais intervenu pour combattre ta vie. Mais juste pour qu'on t'ait informé qu'il y a des bébés sans âme, il y a des terres à bas passer, il y a tout ça. Mais même les kimbangistes souffrent. Mais non, non, combat bon. Car Satan au christianisme, ça. Combien de combats, de prières, de combats on a fait? Monde entier, to bundaka to beta Satan, to longa kete. Naye soyez, à koufine koulou, soupona les soumouada, pour tous autorités que Satan, Satan existe. Maintenant, au juste, pourquoi emprisonner le peuple mobimba pendant 2000 ans comme ça? Le peuple doit comprendre la vérité des choses, c'est l'enseignement des astrales. Vous voyez? Comme il y a un pasteur, dans les cas dans l'enseignement, là, il m'a dit que il m'a dit que il vidéo, il y a pasteur, il y a témoignage que Allah la gina bouton moni, de connaître l'enfer, ils ont manque à connaissance. Ça, c'est l'affaire inférieure, l'astral inférieur, monde de mort. Mais vu que les gens ne savent pas, ils vivent dans l'illustration. Vous voyez? C'est ça, tout ce qu'on lui dit, il accepte. Depuis à l'objet de foi. La foi, la foi, tout ça. Papa, on ne peut pas avoir la foi dans quelque chose qu'on n'a pas vu. Comment on peut avoir la foi? La définition qu'on a dit là dans la Bible, là, c'est juste une manière de capter un peuple, de mettre pas kangabango, esclave. Combien de gens vont souffrir dans l'église? Combien de gens, dans nos assemblées, si les chrétiens sont conscients, va prier en imbasalité. Différence, il y a pongia chrétien, n'a pongia moutoumoussou soit sa chrétienté. Différence, il y a vie musulman, n'a vie chrétien. Donc, c'est-à-dire, il y a des lois où ils ont régi, c'est ça qui est humain. Kola, les habits tout, Kobo, les habits tout, Nios, les habits tout. Mais pour les chrétiens, d'autres choses, comme il y a des chrétiens. Tobi, Malaka, c'est la religion. Les religions nous séparent. Bissonio, tous les Africains, tous ont la même morale, tous ont la même connaissance, tous ont la juste. Il y a un moment où il y a vraiment des chrétiens à Osolaté, maintenant, si nous tous ici, nous avons une religion, nous avons une religion. Soit il y a le but d'un chrétien, bon, moi, je suis musulman, vous voyez que beaucoup de troubles. C'est pourquoi, malgré l'enseignement dans le christianisme, nous avons eu des enseignements. On ne peut pas tout dire ici dans la télévision. Nous ne maîtrisons pas. Les téléspectateurs vont entendre la TV, vont être étonnés. Pourquoi il y a des pasteurs même où on a enseigné à la chambre. Mais si aujourd'hui on parle comme ça, ce n'est pas pour que ces pasteurs me disent que non, je ne maîtrise pas. Si j'entre en profondeur de la Bible, même ce l'église n'est pas là. Donc, il faut garder le contexte parce que je maîtrise bien la Bible. Donc, par rapport à ce qu'on dit, l'enfer n'existait pas. Totondi, maître Glody, bandeko kandabiso epai nepai bozali bongo biike na kobandela kobeta sete pe kobela mongongo na matoi mabino ete maemaso epemeli okati na bino bimisa yango pesa biso yango ekokoma na besa ya mosala obeka kana lokole motiami osetendo eke na bino papi bokulaka pasteur Eli. Merci ndeko Soni, merci na bandeko nyonso bazolanda biso. Bongo nakobanda ko répondre ndeko Molingami na pasi na motema oyo toma pola yo kaka. Danga zokomela mwana eti motema mokanda ayebisi ete Demas komba motango Demas ayebisi Demas ma abandonné. Demas azalaka pe na kati ya batei na kati ya bato batiaka sango malamu. Kasi pona ba raison na ye personnel asundula ka poto nazo sepe atangu ndeko azo reconnaître que ye pas zalaka moko ya basali moko ya bato bateyaka Yesu Masia losambo na ngai ezali te lokola Nzambe abongwa na kate na mbela na ye soki asolo azwaki mbela epai na Nzambe Nzambe ayebinde na kozongisa ke na nzela un jour bongo soki tozongi na kolobela makambo etali paradiso na lobi ete moboko ya makambo nyonso ezali kondima tango moto azana na kondima te ponde kwa zotu na soki Nzambe aza mo Kristo Nzambe aza na religion te Nzambe aza na religion te Nzambe pa aza mo Kristo te poete religion ezali ensemble ya makambo lisanga ya makambo batu basalaka po bapusa na pembe na Nzambe Nzambe aza na religion nini bongo christianisme pour religion eza kopusa na pembe na Nzambe so Nzambe aza na religion nini parce que tu défends le christianisme mais Nzambe a na religion nini voilà christianisme ezali tu réponds d'abord à cette question Nzambe a na religion christianisme ezate ke moto aye kopusa na pembe na Nzambe christianisme eza différent na ba religion belé pour na poete
na christianisme nzambe nde ayeko luka moto nzamba lati nzoto na nzela Yesu Masia asepeli kokufa na ekulusu ndenge mukanda Jean chapitre 1 et bisabiso ete la parole a été faite chair liloba na nzambe na nzela Yesu Kristo akufeli biso tangu Yesu avandi na motema ya moto ana ko mo Kristo bongo nzambe akozala mo Kristo te po nzambe akondimela Yesu te po nzambe aza nzambe akozala na religion mo te po nzambe akomisambela ye moko te nzambe aza na religion te kasi oyo nyonso oyo ezana verset mona pesaka na ibandela tant to bandaka makambo kanga makambo lobi que nzambe akomisambela te mais Jésus avait prié sur la croix mon père pourquoi m'as-tu abandonné Maître Glody bolimbisi pesa tango to wana mwana zo sambela pa papa différent bongo pesa tango okomonete to lobaki ete nzambe azopesa mutu na mutu liberté ya koluka ye ata na kotata bana na kotatone mpoete moto kati na ye moto nyonso nzambe atia kati na ye eteni moko ya bonzambe ezali oyo ata lelo moto beti kara lobi ekozala na posa koluka nzambe yango wana siko na koluka nzambe esengo na baoyo bazokutana siko na nzambe ya solo mpoete baoyo bazokutana na nzambe ya solo te nde monguna mpona répondre na question ne mosu alobi rapidement ndenge alobi satana asali bato nini bandeko soki lelo tovandi ndenge tozoloba awa lelo mokili mabe ekoti makambo nyonso ekoti nayebi ke ndeko ndenge alobi atanga Biblia soki tozongi na ebandi tokomona ete ntango nzambe akeli moto akelaki moto te mpo lifelo to paradis ezala te biloko wana nyonso wana nzambe akelaki moto mpona yango te nzambe ntango asali moto aloni elanga na Eden aloneli elanga mpo Eden elingi koloba mpe paradiso le jardin moko eza magnifique eza kitoko nde esika nzambe akendaki kotya moto mpo se ya nzambe atielaki nzete na bomoi mpo ete moto akufa noki te mpo ete moto aumela na se na mabele kasi tangu satana yei yango tozolobi ete aza monguna ya moto mpona nini mpo boyei ya satana azwi forme ya nyoka mpo aya koseduire moto aya kopengwisa moto soko ozongi na apocalypse 20 na pesi bakoyebiso ete na mokolo yango yambo nzambe abanda kosambisa mokili bazwi satana oyo abanda koseduire oyo abanda kopengwisa moto aza na volonté kasi tango atindikami na satana moto ayi kopoya na mabe lelo sikoyo komona ete etumbu oyo ebwaki satana azwa ye moko balobi ete bato oyo nyonso basali mabe ndenge satana aseduire bango mpe bakolanda ye na kati na moto nde sika tozolobi ete satana aza monguna ya moto mpo ete aye kolongola moto na nzela elamu oyo nzambe abongiselaki ye totondi yo botondi bakulutu na kati ya ndako mokonzi na biso epai na epai kulutu gisha epai yo ozali mpe lokola tokopesa mpe maloba mbetango elongo na bino bayeboko na solo kati ya ndako tuna motuna pesa biyano na yo pe kabola biso bonzambe evandi kati na yo epemelo na yango ekoloba nini na likambo tokolobela kati ya manaka bakomelo ni koloba sije na biso yali soko paradiso pe lifelo ekozalaka solo eli koloba bosolo to pe ya kabongo makambo ya mabanzo na bato toyina pasteur eli wali bongo mo Kristu auti bona communauté meke kama kabongo elongo na apôtre Cephas Matudi Mamona loboko ebotata to ibongo elongo na maître Glody wali bongo aïnien et kamaka bongo na ordre des aïniens et tambola kabongo na elongo la grand maître Ndebokolo Wuta et Ngumba ya Congo Brazzaville maître Glody to epai na yo. OK, en tout cas bon, avec beaucoup de principes éducatifs, je ne peux pas déborder parce que je dois les respecter, mais ça énerve. Ça énerve. Pourquoi? Il dit que non, le Satan, le diable là, il était mauvais, c'est pourquoi il a séduit l'homme. Dans quelle mentalité biblique dit la Bible? Est-ce que diable là, a séduit l'homme? Mais le diable là que tu dis diable, dans les jardins, c'est lui qui a donné une connaissance exacte par rapport à votre Dieu. Le Dieu de la Bible a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable est là, il a dit que si vous avez mangé ça, les yeux, il faut un moment. Mettons balier, bakoufa qui, Tomi se font un qui dit la vérité? C'est Dieu ou bien le diable? Les gens manquent l'intelligence. La Bible, c'est un appareil manipulatif, je ne sais pas. Et ça, objet, ils ont manipulé partout. C'est pourquoi les gens défendent des bêtises. Est-ce que dans la Bible, d'une manière intellectuelle, Satan va bien à Satan, à ça qui m'a béni. Na Bible wa botan ma béni à salaki. Et le quoi yebisi mutu et sali que mutu aye ba ma béni dans la Bible préciser que non mutu a commis le col nzambe. Ce que comme le roi nzambe zaki ma bé. Ce que Satan o yazolo ba que non Satan za auteur à ma bé.
nzambe ye moko na likolo kuna bolobe ze pasa bosembo Satan asaki mabe pourquoi mabe utere wapi soki Satan za kolo mabe so Satan yi kolo mabe bakela ki kokela c'est que yemta kela mabe so mabe o Satan zwaki na likolo kuna awa kango wa c'est que nzambe mo asala mabe. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre la Bible là, si les gens ne font pas l'effort d'ouvrir les yeux, lire la Bible dans les yeux décolonisés. Si tu lis la Bible dans la colonisation, tu vas toujours voir l'éternité, tu vas toujours voir tout ça. Parce que la Bible elle-même dit ceci, que dans le temps de la fin, hein, non, dans le paradis, hein, ce qu'on dit paradis là, et ça place au bateau, je sais que les chrétiens c'est ça. Et ça prophétie ou ça lié à l'évolution de la planète Terre. Les lots, les lions, ils édiqués. Parce que le professeur le c'est que l'eau est ou bien comment. Moi je ne fais pas une analyse, mais lui il doit analyser. Mais moi je dis, les choses que ce qu'il dit la parole là, il n'a pas bien quelque sorte précisé parce qu'il ne maîtrise pas. Les gens, les humains qui ont écrit la Bible. Le jour vient, oh que je vais venir avec des dates précises à ma création, je ne peux pas abandonner un chemin aux agistes. Le long que nous sommes égarés parce que dans le contexte, on est égarément. Mais la contexte, c'est que ceux qui le ont découvert véritablement le bon d'ailleurs se égarés. Quelles sont les tout à répondre de la religion? S'il veut parler, il va répondre non. Ce qui est dans la religion, c'est que les gens qui me c'est pas bon ensemble. C'est que les gens qui vous vont c'est bon ensemble. Bon, si vous avez vous ensemble, si vous enfer les apôtres banal. OK, bah t'es à enfer, ça pas mon toit ça Jésus. OK, Jésus, bah le blanc christianisme. Vous voyez la confusion? Alors, ma cambo juste pour défendre la Bible, c'est comme si on se la partage dans mon dimi. On sait la Bible. Peut-être la Bible attend la version encore. Écriture, on appelle ça que la fois passée. Il y a Deutéronome 32:8. Balobi que Nzambe azua chaque peuple appelle ça bango ba être du ciel. La Bible a nango ezalate. Si quoi moto na kotuna bino, to za ke longo na grand maître Ndebokolo, moto ne tuna maki awa na kata ordre des aïniens, boko longola ka main noire. O ezali ko bebisa bomo ya moto. Boko transmettre moto énergie o ekopesa bomo e la musa moto ina kati na ye. Ce qui main noire wana ezali, ça ka main noire ya nani. OK, très bien. C'est ça. Quand les gens parlent de Satan, de tout ça, c'est juste le blanc qui ont mis ça dans la tête des Africains. Moutounion, son frère Nangaï, son cause du contexte religieux, Azarana Satan, Azarana Nzam. Et les gars, voilà qui ça, aux un parti négatif, na parti positif. Vous voyez? Mais non, Moutou, attends, bien libre arbitre. Et ça pour être nion sur Bandali Kolotina, c'est tout être à libre arbitre. Mais non, tant que pasteur ndazawana nanda kune mwana seli kamba siliki kanda ne utawa. Au exemple, au comme il bossa moi si, au lieu qui pose sans auto, désir à ne utawa. Tu as des parties négatives et la partie positive. Sur la partie positive, tant qu'on développe, il y a un christianisme dans le mutateur spirituel. Sur de nouvelles parties négatives, par exemple, takana, ou soit naka, ou soit nakabo, nous avons ezaka tinabi sur tout être à nango. Il y a un moment même dans les églises de pasteurs qui ont poison, mais en même temps, dans le Saint-Esprit. Or, en réalité, on a une portion positive, on a une portion négative. Portion négative là, c'est ça ce que nous appelons la main noire. Mais partout, on ne commence pas par Satan. Parce que tel qu'il est là, si on lui dit donne-nous l'histoire de Satan, il va donner les extraits qu'on a donnés là dans la Bible. Satan n'a pas tué quelqu'un dans la Bible, libère la Bible, Satan bomanan. Sauf l'histoire à Job, Nzambe a sali mutune morobo, yoka histoire. Nzambe a sali mutune morobo, mutongo Nzambe a sali, yemoro Nzambe a koki été, a tindie pas batna mokili. So biso ba innocent, to sa l'effort to kokate, ce qu'on Nzambe na bolingo na ye, a tite biso sou mwana na ye, pas délivrer biso pas Satan. Mais moi, na ya koufi, ma bé na ma soumou zakato qui prie pardon du péché de l'église. To prions pourquoi pourtant Jésus a koufa. To benga na Satan pourquoi Jésus a koufa. C'est-à-dire que c'est un scénario, ce sont des théâtres que les coloniaux ils ont venu donner aux Africains. Tout on dit botondi, papa Eli to epa inayo. OK. Merci de Soni. Alobi paradis yo kozala kate ali felopé zala kate. OK. Nzambe yene mabe mana malamu. Nayebi ke yé lokola déjà asia umeli mingi na bisika zali je crois aza susu na meno arwana kati na yete na ndimite ka sala kamabe nzamba za lokum kasi oye zali important na bisuke bongito sosola
po soki to bandi ko panzana mingi to kobima libanda ya makambuto yeli awa makambuto yeli awa ezali ya enfer o ezali felo pe na paradiso to panzana penza mingi te po to kosimba tango kozala moke po to simba ba sujet nyonso wana bongo na ngana rassurer déjà ndeko kazala sûr que ndenga lobaki so akuti na mozindo église ko panzana église ko panzana te po ya lobi to pe asali soki pe nini parce que awa tozo bela makambo église awa te tozo makambo ya kondima oyo so esi ekoti na kati na moto ozana eloko kobimisa yango susu te parce que yesu tango azotuna na mukanda Luc 18 azotuna te tango mwana moto akoya na mokili solo kokuta kondima ezali kondima nde za moboko ebele nde azolo bana bakendaka église asambela kaka sokomone ke bazana kondima te kasi moto azana kondima solo akotambola azotuna nzamba azana religion nini pona pese komba religion nzamba Bible lobi na Jean chapitre 1 verset 1 ba lobi était au commencement ezaki liloba na ebandeli ça n'existe pas liloba oyo azalaki na nzambe pe liloba aza la parole existe quand il y a une personne maître les téléspectateurs doivent bien comprendre on peut pas parler de la parole s'il y a pas personne maître Glody la parole doit exister quand il y a une personne ce sont des prisons mentales si amai na mongo toyoka kiyo toyoka pe bango to na débat balobi ya solo ke ne bandezaki liloba azalaki elongo na nzambe po yozoluka moto bongo ilo bazalaki nzambe moto ye wana ça c'est des bêtises comment maman azalaki na papa maître Glody des bêtises on doit d'abord arranger ces bêtises là bolimbisi pesa etango tu es intellectuel quand tu veux lire toza na guerre de religion pesa etango aloba yoso kitango na yo tokei te papa bongo okomona ete religieux azali kamba kombote religieux azali kambuke moto oyo azosambela nzambe est-ce que azosela maloba na nzambe est-ce que azosala makambo oyo bible esengi ekosala nde religion ya solo yango wana kasi soki azosala makambo eza na kati na biblia te ezala sambeli na nzambe ezala sambeli na kati ya ma ezala zindi na se ya zamba nzambe ayebi moto ya bongo te na mokolo ya suka yesu azoloba ete ebele na koyebisa bino ke nayebi bino te bakoloba me biso tobikisaki bato na kombo na yo totiaki na kombo na yo tolalaki banza na kombo na bi bokende mosika na tikala koyeba bino te pona nini po bobanda kosalela maloba oyo ngai te c'est ça la vraie religion au tozolo bela awa bongo so ndenge na loba tozonga na ebandeli bandeko balingami okomona ete ndeko azoloba ke nzambe akoki satana te ezali kamba kokoka te parce que satana azape na kati ya bato oyo basalaka volonté nzambe eloko moko te koko sala manase na moi awa soki nzambe azwi décision te koloba ete kokombataka po ani nzambe atikeli satana tango mpo ete akoyeba na kobwakama na moto ye moko ayebi ete tango na ngai ezali compté c'est pour cela azosala musala oyo ya koluka ete akendeli felo ye moko te mpo na nini mpo ete tango ya asali mabe na likolo abomi motu te mabe asali na likolo ezali ete na lolendo na ye alingaki azwa esika ya nzambe nde tozomona lelo meme na mboka na biso moto nyonso alingi avanda na kiti ya ebonga ye pa kamba nde likambo elekanaki na likolo yango wana ntango nzambe aboyi likambo wana bongo etumbu na ye ezali akokende na moto alingi takende ye moko na moto na zuwa wana na motema likuni ya na jalousie wana nde azoluka pe bato oyo akoentraîner bango na kati na mabe po bakende bango na kati na lifelo bongo tango mosusu tokozwa tango ya kotanga te nangaki totanga moke na biblia lisusu na mokanda ya Matthieu soki tango ekopermettre biso Matthieu chapitre 13 mpona kozwa mwa moke liboki ya makambo tozolobela oyo Matthieu chapitre 13 nakobanda kotanga à partir ya verset 47 Bible ezoloba ete le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramenant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tire et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente. Ils les jetteront, les méchants, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Nde esika likambo ezaliete nzambo akeli kolope na se
tango azoteya maloba na nzambe oyo ezoteyama eza lokola file oyo bokami na mokili na kati ya file nde ozomona ndeko alobi ete okomona même bapaster mosusu bazosala mabelikambo eza te eza lokola file bokami na mokili na kati ya file mbisi ya malamu ekoti mpe mbisi ya mbe ekoti kasi balobi ete tango molobi mbisi azozonga na libongo na mokolo na suka alobi ete ye molobi mbisi monene oyo eza nzambe akovanda na libongo mpe akopona mbisi ya malamu atie na bisiko tobengi lola to paradiso kasi akozwa oyo mabe ba méchant akotia bango na kati na libulu koloba boye lelo tokobeta lisonde tozobeta lisolo boye mokili oyo bible lobi ete eza na suka na yango eloko zolakisa ete mokili eke na suka na yango eza bilembo ya suka na ntango oyo nkolo yesu apesaki ezokokisama balobi ete okomona mboka moko etelemeli mboka mosusu mpo ebundisa yango bitumba makambo tomona na kati ya mboka na biso yango okomona ete moto akokoma enemi ya moninga moto bongo bilembo nyonso wana ezotalisa ete yesu masiya aza su mosika te yango wana azobeta kelelo azokointerpele nde balobaka na lifalanse na nzela émission guerre de religion ete yo nanu oyo ozwi ntango ya kopusa na pembeni na yesu te bilembo makambo tozomona bipai na se na moi epesa biso kolamuka ya makanisi ete yesu kala mingi ta kozonga mpo ya kozwa lingomba na ye Totondi yo botondi Pasteur Eli, maître Gloire to epa inabino, maloba okutopesi bino, tokozonge epa ya Pasteur Eli, pesi batokei ko kabona biso. Je dois les corriger maintenant parce que la manière dont ils commencent à faire les démarches, ça paraît c'est comme si c'est que biso tolo ba to maîtriser. Avant la paix c'est des écritures parce que je me réservé. Maintenant c'est réservé. Avant la paix c'est des écritures, na lingina na c'est ba téléspectateur ba essayer qu'autant la Bible est bien et puis ba analyser. Nzambe akozwa batu akotia bango na enfer pour que Nzamba gagne ni. Donc Nzambe mama kutu akokate kozwa mwana na ye akene kozwa ke tumba éternellement. Aola lisenzala. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que pour lui donc Nzambe asali Satan pour na suka Nzamba tike Satan abebisa batu et na suka nango bato Satan obebisa nde yango Nzambe akotia na enfer. Mais dans la Bible, Nzamba bengi Satan tuni yeuti wapi. Omoni serviteur dans Job te. Simba ye, mais go simba motema nete, to molimo nete. Siko, soto sur le contexte ana. C'est que ti batu ba simba maka pa Satan Nzambe tatinda bango. Après na suka nango Nzambe wana tindi Satan. Azuyo muto Satan beti atio en enfer. On doit être intelligent. Deuxième chose, Nzambe abi Satan moni alinga zwa kita Nzambe. Ça c'est blasphème. Qui est d'abord Dieu? On dit que le mini-pesant, mini-potent, donc Nzambe alinga longola Nzambe, Satan longola Nzambe na kiti na ye. Les téléspectateurs sont intelligents. Satan alinga longola Nzambe na kiti na ye pour y vanda. En tout cas, ça ce sont des bêtises. Je prends l'écriture. Luc chapitre, je commence dans l'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Là dans la Bible, le téléspectateur balanda. Je me réserve, mais il faut se réserver pour que tu aides Bandeko Balanda Biso, croire que tu as la maîtrise en même temps. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et comment mi boy, la Bible, hein? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille viendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Landa très bien. Moi, na Marie Fabota parce que livre à Luc et répéta que Esaïe. Et le but que moi si à Zemi à robota moi ba pesi kombo Emmanuel. To yebi que kombo nzamba pesi pour muto ya obiki sabato est échangé. Échangé non. Luc chapitre, on prend le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Ba téléspectateur anda ko botanga. Téléspectateur anda bien. Luc chapitre 1er le verset 31. Et le Bible même une phrase à répéter, sautant à table verset on comprend que c'est la répétition d'Esaïe. Or, la femme, l'enfant, non, 31 dit ceci. Voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de, comme vous voyez là-bas, professeur Lobi Emmanuel. Ça va? Réalisation, échanger combo. Papier Bisso combat Jésus. Il va nous expliquer. Nous, on ne maîtrise pas la Bible. On ne sait rien. Parce que la prophétie dit que moi, je suis à moi, on va appeler comme Emmanuel. Mais réalisation, comme moi, et le Emmanuel est comme Jésus.
Et tant que quelqu'un qui était chrétien, je ne dois pas réfléchir sur ça. Maintenant, quand je commence à réfléchir, je sais garer. C'est ça le mal d'un chrétien. Si tu veux découvrir une vérité hors la Bible, tu es garé. Mais analysons ça. La prophétie dit que la femme, Emmanuel. Mais réalisation de la prophétie, moi je connais Emmanuel, c'est Jésus. Allez, pasteur, tu vas interpréter. Emmanuel est là ici, Dieu parmi nous. Mais Jésus est là ici, vu que les gens ont besoin de convaincre Bango. Mouton a un argument celui de convaincre et militaire. Mais ça c'est la Bible, la parole de Dieu. Dieu a changé le nom du Sauveur. Il faut être intelligent. C'est-à-dire, notre position, c'est le fruit de plusieurs découvertes. Et ça, ce qu'il dit là, il y a la Bible. La Bible est version 8 secondes. Mais moi, j'ai lu plus de 36 versions. On a répété la Bible 12 fois. Depuis l'âge de 17 ans, j'étais fermé à méditer la Bible. Je ne pas, j'ai découvert des bêtises dans la Bible. S'il y aura une émission que moi-même, je vais faire l'exposé, je vais vous montrer plus de 4585 versets qui sont fausses. J'ai même des épreuves dans le verset le plus ancien, les 70. On parle même là, le nom des traits, donc je ne sais pas. Donc c'est-à-dire que les sons des bêtises, le show de l'enfer et de paradis là, ce sont des prisons que le blanc, qui nango, va payer sa baïe de peur. Totondi botondi passer relito bendi suka maloba epai na bino pe opesi maloba bokabwani to kozonga epai ya maître maloba suka to benda bokabwani longo la biso pour natina makolo malelo na weto la kibongo bo paradiso perifelo soko solo ekozalaka onte ya mokili moye to kokendeke longo na biso la bino passer. OK, merci ndeko Soni. Bongo kolandisama onde kwa lobi. Webi eza facilité kozwa kotanga Genèse tina Apocalypse pe mbala moko te kotanga ngo 10 fois 12 fois pe ba version le lengi même na version 70 eza moko ya ba version ya kala Biblia. Bongo Yesu Masia likambo pe tungisaka ye tango zo sola na ba farisai po bango babanda kotanga même koleka biso bango batanga ngo vina bango mobimba ande sa bango vous sondez les écritures. Bozo kota na kati ya mozindo ya makomi bozo kanisa neti bokozwa bomo ina kati kuna menzoka nde makomi ane zolo belande ngaye bongo lokola bazaki ya mesure ya kososo la différence eza entre oyo komami na Yesu abanda kolobela bango nde sika bazaki mosika ya lobiko kotanga Biblia na banzi ete bato mayele bazali bayebi ete théologie ezali ete ya makana yango cours ezali o motango kende pe na etelo eza moko ya ba science na institut supérieur Moutaro kende pe abimi docteur en théologie, otangi Biblia, otangi nyonso ko kotanga na kati wana, kasi yango te mute komisa mutu mo Kristo. Ki mo Kristo ezali oto bengi kondima mutu asa l'expérience personnelle na Yesu. Kotanga Bible mobimba. Kasi na Biblia balobi ete na 2 Timothée 3:16 soki na bosanité ete toute écriture est inspirée. Tama ba inspiré, c'est-à-dire ewuti na mo pepe na souffle na molimo mo santo. Soko za na molimo te kati na yo okotanga yango ndengo lingi okotikala kososola makambo za na kati te. Objectif eza ko kanga Bible mo na mutu te kasi objectif eza te maloba na nzambo ozotanga ondima yango pe na nzela ko ndimo bika solo ndenge na lobi ete nzamba keli mokeli na ye ataki moto na elanga Eden mpo ete moto akufa te kasi po moto aumela kasi tango mabe koti kati na moto ndenge etumbu epesamaki epai na Satana ete moto ezozela ye ndenge pe nzambe alobi nde kwa zana rezo kolobi ete moto nyonso nzambe achakati na yo tobenga na français libre arbitre ikolobi ete makoki akopona mabe na malamu moto nyonso ayokaka yango liboso ya likambo ete motema moko ezo biso sala motema mosusu te kosala te nde sika oyo ndeko azuma muke ko confusion na kolobi ete est-ce que oyoka posa nzoto te te wana eza likambo ya lisumu to lisumu te parce que posa nzoto eza na kati ya nzoto kolia komela eza baposa na kati ya nzoto wana ekosilaka te kasi likambo ezali ete ozosalela yango ndenge nini po lelo moto oyo ayoki posa nzoto abimi na mwana moke même l'état na se na moi oza na 20 ans na makala bakoloba nini mineur au violet kasi eza posa nzoto kasi moto azwi mwasi oyo ya bali abimi na ye bakokanga ete pona nini parce que même na miso bato asa eloko mabete donc oeza pona kosukisa po tolobi mo ebele ndeko molinga mi bandeko bozolanda biso to ebete ya solo soki moto andimena maloba na nzambe te andimena no Yesu te za pasi andimete li felope lola izali
kasi soki obandina na kondimela maloba na nzambe pe ondimeli Yesu Masia okososola te nzambe o akela mokili oyo yende mutu kaka na nzela maloba oyo ekelaki mokili oyo alobi ete mokili oyo eza na suka na yango ba oyo bakosala malamu akotia bango na loboko ya mobali na bisika ya esengo kasi ba oyo bazotambola lelo na ato obatami na kata ndako ya nzambe ato olati kitambala ata olati elamba ya pembe ata olati nini kasi soko zotambola malamu te zotosa maloba na nzambe te bilobi ete bato ya lolenge oyo bakobwaka malibanda esika oyo kolela ezali kosamba na mino ezali ekozala sanza moko te mbula moko te kasi ekozala po na libela bongo mabele ya sika na likolo ya sika oyo nzambe akosala yango nde esika bayengebeni bakovanda. Merci. ezalaki esengo na biso kozala elongo na bino maître Blodi tobendi suka maloba bokabwani mpe bokangami ya ntina ya mokolo molelo na utali bongo mai tolobeli na maso. Ok, nazo clôturer mais pasteur il faut étendre à mingi. Merci. Il faut étendre à mingi et puis il faut tant la Bible na mis moins d'être décolonisé parce que beaucoup de choses aux autres n'ont bien été malgré que tu es pasteur soi-disant. Quand tu dis que la Bible, les âmes néné, tout ça, la Bible, la parole de Dieu, la Bible, tout ça, il y a plusieurs contradictions dans la Bible. Non, et l'Obama a Internet par-ci par-là. Si tu es quelqu'un qui est conscient, tu peux commencer à analyser. Au lieu de défendre n'importe quoi. Ngano loba boy. Ba ebisi biso ke pour monter dans la Christ, il faut que nous croire na Jésus, na religion tout ça. Tu es bien combien de religieuses chrétiennes au bango ba on raté. En commençant par catholique, babi que catholique n'est zawana, a des gens de pour les chrétiens comme ça. Mais bateau bazan catholique, bon babi bandimila Yesu. OK pas bata protestant, babi bandimila Yesu. OK pas église de réveil bandimila Yesu. Mais na mission, bon mi ça ba bomba ndondo naka. Pour na likametali kaka Yesu ango. Pour dire que quelle religion nous a sauvé, sont des distractions. Combien d'années la christianisme est en Afrique. Donc moi je dis ceci que les gens au Balanda biso va comprendre. Le blanc nous a menti, n'a pas degré mort terrible. Continue à être conscient et éveillé, tu vas découvrir des vérités. Nous sommes sortis du christianisme parce que nous avons découvert des vérités. Que l'émission et qu'on permette de nous soit la foi. Donc c'est-à-dire, tant que nous avons nzambe, c'est pourquoi vous priez, la même chose se répète. Il y a un moment où on conseille que sois prudent aux églises parce que l'église c'est un commerce. L'église ne peut pas créer l'évolution de la race noire. Tous autres demeuraient toujours esclaves pour Mindele. Maintenant Nzamba Israël on sait bien que non Israël il a combattu. Bazo bundissé, il est bazo bundissa. Azo combattre même. Même Israël, mais nous prions Dieu d'Israël. On doit être intelligent. Linga oye ba vérité, l'origine de wapi. L'homme noir, l'origine de l'homme noir. Outi wapi. Totondi botondi tobendi suka ba numéro de téléphone bo pesa lombango mingi pasteur Eli. OK, merci. Bande balingi ba joindre biso ezana 081 32 52 688 bongo 081 32 52 688. OK, pe tozo pe samelesi na bandeko so balandi biso mpe en particulier bandeko nyonso ya lingomba mission évangélique pour Christ meko ezo kambama na l'apôtre Cephas Mantuidi na Petro Congo. Merci. Maître Blodi. OK, na pesi d'abord merci na maître Turbis Ndebokolo, na pesi merci na maître Di et puis maître Emmanuel. Numéro zali 049 21 654, c'est-à-dire il y a RTL 0999 il y a réseau kaka. 21 654. Donc c'est-à-dire numéro na biso yango na solingo zwa biso numéro yango. Totondi bino botondi bakulutu na ngai ya wande to bendi suka ya manaka moye guerre de religion matondo mingi nandeko lupema lukuna sterlina tanyako malamu na banzia e ndeko nsimba toko daisetse pe azaki ngola biso na bino moteto enge pe azaki longo na biso dokase ndeko singa mboma jemima bango bazali bongo elongo na kati ya au parleur télévision pour na ko meka ko yekola mayeba yeko na kati ya etelo na bango ya likolo soki balani na mosala oye to pe pratiquement nini oyo ezana kati na biso na bino
tokabwani awa yangai na koloba loka olobeli mo pandisango atono mingi na koko ya suka ya mboka to kembeli pe to pesi bongo solo bongina lokumu ako na biso epai ne epai kumu ya ekolo na ngai mokonzi ya mboka na ngai na pinga ya mboka na ngai bakambi iso ya gouvernement ya mbulamatari ekolo na ngai o to kosenge epai na bino ezali koloba koluka bosolo ya ekolo moye koluka koyeba ete ekangama epai kani ekolo oyo ebeba epai kani motuka atako ina makama kilikili soki obongoli yango bakumbi ekozala mokolo moko te kobonga okati ya bomo ya bato Kongo uta ezala Kongo kino mokonelo congolais alila kaka sekulela bakonzi so bayaka na kati ya Kongo basuka kobina kofingama ete bangonde baina bakolo pasi oyo kongola komona mokolo mayelo soki otali botambwisami ya Kondo Kasavubu ne eleko na yango akutanaki na kokoso olenge iso oye na maréchal Mobutu olenge moko Musée Kondo musée de Kabila olenge moko mokonzi Kabila olenge moko bino pe olenge ye na ngonga oyo obe etumba ekokende bovanda na ino na yoki bosangisi pe bokosangisa bato basola ba religieux bakosangisa bino bakosangana pona dialogue kasi boluka biteni iso boluka koyeba pasi ya mboka oyo eutaka epai kani ngai na koyebisa bino pasi ya mboka oyo eza neteni ya molimo partie spirituelle ya Congo eza na problème ozali sérieux tokofandisa bato ya biki tokofandisa bato ya bakasa bakotangela biso kasi elobaka lutumba simaro maye mabomba na mitema ya bato yango ebebisi mokili kino moko mwelo kaka ba religieux wana bangonde bakomisi biso tokomi mokolo mwelo ekolo eli laïque eli koloba eli fulu ya milimo iso ya mokili evai na kati ekolo na biso soko tokobeta tembe ekozala pasi pe kolela butu lokola moi toyoka peuple yo mawa moke partie spirituelle ya Congo eza ko souffrir makasi tana ino eteni wana ekoza malamu soki bolandi biso te bokoloba ete bayewana balobaki kasi bozangi boyoki tokomi esika tokomi matono mingi na ndeko Diru champion ya Kayelongo na ndeko Carmelia Fura na Mobanse to bozangi kulutu papi bokulaka to pesi mbote mingi na bayebanso bakoza Kayelongo na biso neteni yango ewana ndeko Frida Masengo pe lokola to bozangi te Julia Sindani mamanda da Helongo na bebe mignon pe moninga na ngai ya ntema butu lokola moi to kabongo bosunga anzoma Agael moninga ya motema to pesi mbote pa yo zali longo na bana banson awa nde to bendi suka bakulutu na ngai soko mokolo mokili ya molingi to kutani pona mokolo ekulandaka elongo na biso na bino bande ko ya Brazzaville to zako ya Brazzaville na mikolo mike to kozana bino kuna pona kolengelama na milumi ezali na ngambo na bino kuna mingi pena na majibu bande ko ya Kinkala bande ko iso to kozala elongo na bino bo milengela ko yamba biso pe ko sambelete mokolo 30 juin eye elibongo à l'occasion ya 65e anniversaire ya indépendance ya Congo au parler de télévision dans la manaka guerre des religions to alibongo na marche de santé oyo ekozala bongo tokobanda kino tokwena na kati ya Kinkole pona kokabola makanisi pe mayimaso ezali kati na biso ndeko Baka Trésor to libongo mbele longo na bango ndeko de beste bandeko kilikili o tokozana bango sa olingi kozala elongo na biso benga lokume motia mito numéro ali affiché tokoyamba yo Isha Maestro matono mingi epai na yo elongo na moyebi pe misapi ya talo ya Elohim to bendi suka matono mingi na DG Mukendi pe DG Rico mbala yasi mane tokutani ezalaki bongo guerre de religion. Ça va?